La source du pouvoir, c'est le peuple, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Fin de citation. Parce que ba comprendre te mais cheki na katala yi babe masombo balangando bino bali bamfuluzi me bamfuluzi ngo ndenge nini bali ko buka na yo kiangani te soto bamfuluzi ya molimo na te batso ba comprendre makambo ngo parce que kimbangu d'abord mutu yo tunda nzamba tinda na mokili soki nzamba tindi yo ye kimbangu akoma da esprit ya kimbangu et c'est pas donc esprit kimbangu ya esprit état de droit. Esprit à libération, esprit oya lobaka bana nga bakendaka bakendaka bana oya lobaka eza bana oyo bazalaka na kimbangiste te ali bana oyo ya molimo bana oyo balobi enough is enough mboka na bango ekokende te bana oyo batelemi yango wana bavantire bomona mona wana ya bakiangani wana elongo bakitente toyebi yango biso tout parce que bamvuluzi bazalaka na ekolo te bamvuluzi par l'école te mukongo te muluba te muyanzi te muswahili te pamvuluzi ali état d'esprit ndenge moko lobaka balianga ndo eza état d'esprit wapi eza état d'esprit ya kimbangu oyo alingaka mboka na ye Kongo na kati pene ya motema komba biso obunda yango wana donc bandeko to bakoko comprendre eloko yango mutu baka intimide yo te keno mende ndenge nini yo ozali mvuluzi ali guerrier ali combattant mais ndenge nini osambela na kimbangiste te ea bongo te parce que Jésus-Christ etanga akufaka akenda asekwa akenda atikala église epai ya bandeko na ye te bato nyonso to bomonaka oyo bayekola na kimbangu na nsima na ndenge kibonzoto babenga yango ikabot elakisi la gloire ebani donc ndenge moko na nani na ndeko bomonaka nani oyo nani bomonaka nani Moïse Mbiye tala nani papa nani oyo nani Mbiye ya papa za mosala nzambe cela ne veut pas dire que Mbiye ya papa soki alinga kufa il faut que l'église là tu pas mwana ezalaka te na bible ndenge moko na sikatenda a travaillé na nzambe na ye sikatenda kufi atiki église pa baporte na ye eyali kabaki mwana na kati te donc baoyo tu bayaka na ndenge kibo mwana babenga yango ikabot la gloire ebani donc ekomi kibo nzoto oyo tomona lelo oyo omona nani oyo oyo nani pasteur église ya nini ya kimbangiste ayambi Hippolyte mais yo okoyamba Hippolyte Kanambe Hippolyte Kanambe sanguinaire assez allô l'église est-ce bon motema na ye ozokoyamba mutu aza suye mutu oyo aza makila bakongo na kata nzoto na yo ali koyamba mpe ofandisi mpe bobete mpe maboko mais non bavérité mpe bana mvuluzi babi te osimba te donc papa kiangani ifa gumbama na volonté ya kimbangu ifa gumbama ezala te système ya kiligablo oyelema simba boye ipolite apeso mwa 200 bal apeso 200 bal soki bakongo bali kokufa yango moni totelemeli bango donc église protestante te bobengaka nanu te tokosolola eloko oyo paster ekofasali paster ekofa mona poto